On s'attaque. Information c'est Panzani. Abini. Balobi, moi c'est Adali, Babengani, Adali, tout il faut la mort, on ce qui se passe. Nazoya, comment on note? Bakena à l'hôpital. Bah, il à l'hôpital. Moi, non, non, ça. N'habitez, moi, il y a plus que moi. Parce que tout le monde a parlé de liboso, azo silika kuna, bazo kangaye, bazo nakobunda. Au juste ezanine, babi $6,000 et tikala que na compte bloqué. Est-ce que bako bimise ngote $6,000 on a pas de dette qui basini balé. Et sunga basi na bala. Bon maman, biso association. Tu répondre bien que tu éviter. Vous comprenez? Nga bengi ngai, faut la sécurité ndeko moi si ya muninga na ngai. Mais ma famille to ko ta ngote. Oya ba bengi ba lobe noni. Ba benga ke moi si ba benga na ndaku, moi je crois que c'est ça. Lakini kwa dikambona. Mais les royers vont me confirmer que moi si ba bengani dadi pas même une semaine assez à ma belle pas chaque coup. Mutu kangwana ko so mutu kangwana bana mala kati bozo ngo. Mutu kangwana ke na bana na moi so la kati. Vraiment que si ça y a la kawana tuweza kitoko te. Naza kitoko te. Mais to ko senga pe na ba artiste. Hein moni kitango ebisa asanda je moni avantage nango so likamezani ba mutu mbala moko. Ils ont pas nango moni kinda otala moi so moni nga ngai. Tu vas aller à l'hôpital qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que bah n'a pas cité parce que moi on a tkali bébé il y a 8 mois. Ils a pas cité papa Shakita que yo posa mukolo. Mais si c'est pas le bien là dans l'hôpital. Tous sont comme ça. Tous sont comme ça. Vous avez fait l'information. Pas la information sur Zalak. Merci. Merci beaucoup Pacha. Bilo Congo, bilo c'est la bonne. Et quand tu as tout côté ah ouais qui moi exacté. Ah tu vas salir et ça raté. On va salir et attends mukiete. Maso bilo ba boye ko tana ndako. Bilo ba ko tanda hotel tant mbala ku faire après le bista dès qu'ils sont dimanche la bifo de qui va kawa. Moi ça il m'a dit ndako atira de qui ndako za de qui libre. Il y a des bilo et bimino ndako. Et comme ils sont pas vendés comme moi bilo et ko tanda qui passe de parler. Oh ils ont bilo pour moi c'est. Moi c'est c'est non ligne par rapport moi c'est on va la pas même un mois va comment bien. Mais la cérémonie sur la coutume, on a la cérémonie sur la coutume moi c'est même quand samedi wana. À côté Wendy tout va salir. Le dimanche va le bimi oh tu faut que y oh c'est moule. Mon maman belle fille a mis moi en bas au hôpital qui là moi na juste problème. Moi on bien ça va faire Marie qui passe ça là. Merci maman. Tala, ça va bien. En tout cas, bien vous en live hein. Les athlètes au Kosaka. Et vous la tala. Ça pour ça pour mon en live hein. Bon on a biloko ya vraiment oh ils a la carte. Bon en live. Vraiment que ça m'a trop que et ça lango le coup d'até en live hein. En live biloko moi ça benga na ndaku vraiment c'est déplorable. Ils ont pas biloko vraiment que attention il y a problème mbongo parce que nabi au fonté mais na si il respect am kona nous il faut pas tika mowe fatika moi ça fa na nous va faire c'est moi aussi mais pour vraiment soit vraie information na ba pas comédienne tant so ba raté oh yozali moi si oh chérie na ngai le visa longtemps na mona ka vraiment bon tout le monde très bien bango vraiment na ba bango va ba ko makambo ba la qui se place parce que na okuta makampana ba en tout cas oyo visa oyo mama Muchop en tout cas mon Muchop ça peut kitoko na bala na ngai Muchop vraiment vraiment chaud bon chaud maman
Bonjour. Tomoni après matanga dadi ko boaka moi ça dadi libanda boena biloko ata kutu bazaki ba lokata to biki ba pesa toujours prévu donc ni ne salami non po ba bengana moi ça dadi nanda vraiment eza soni pe passe na bande na biso ba bantu et salama wapi boko ko bossa na culture africaine ou bien ndenge nini vraiment ngala biki soki moi ça kufeli mobali o eza moment ya vanda nanu emwe ekoki te bande ko soni famille dikambala bosse mamba soni bo kangela no nani Giselle ndaku muko bakene ko kuna mobali na ye ngai na ye na ndaku na bango bavanda kato yaki na producteur na biso major zolozolo tolandaki totala nanu niveau ta mususu bana nde batire tokoma botokuti Giselle na mwana ya bebe o ya 9 ya 8 mois o asikende na maboko tokuti bavai na kiti alembi mwana na fièvre makasi bande kwa mwasi bazo baninga zabo il faut alala banda buto alali ta vanda pema mwasi so kufe mobala vanda na kiti te botiki no mwasi na kiti na ide nini bokanga na ndaku mobali na zaina na nzela zo keko ba okeko kunde bokangela ke jandaku to lali deju bobengani mwasi biloko yango ekomi libanda nini yango dade asala ki bino famille dikambala mabeni na sala ki boloba boko futa mwasi na ye na minute boy bozo elaka mbongo gouvernement pesa bino bolia ki deja bokundie na soni boambomeju boko bimisa corps na ye libulu bopesa mbongo bosi sambongo te avec $45,000 bosi nango nini lelo bokomo landa so il faut to tira ba pesa bino ba fleur to boy ba pesa bino ba fleur to bimbongo ba fleur ba cha ba enveloppe munyo so linga cha fleur asomba na ye acha mbongo na ye na enveloppe to pesa parce que bana batikala na semelo ko olie ko ikozala te mbongo wana eza maboko ya Giselle te eza maboko ya biso bana basi na association ya Afar association des femmes artistes nde to simba ka enveloppe wana pona ko ya sima pona ko tikela mwasi ya dadi dikambala mais za soni babengani mwasi pona ba enveloppe ba fleur bandeko esalema wapi bolo bananu makambu ya soni ya dadi place ozali soko yebi ba oba yebi liwana olanda bango bano ba otenga libanda botala ta somo ya beba 8 mois te vraiment beba 8 mois na maboko botie libanda na butu na 23h ndaku bofutela ka bien sûr mais ata mutu bakufutela nda bakobimisa bango lelo te ba opesa bango ta préavis à l'état mais ngane lieni na to boko futela bango ndako kolala te bandeko Morabika le même vendredi wana bakunzi papa dadi samedi mbangumbangu bazongi basali mwasi bikila kila basali makambo nyonso na Mariano est-ce que vous avez vraiment prévu wana mwasi pas même une semaine babando sali bikila kila ngana mwasi akufeli mobile fo bazo mwana bavani tata moi une semaine nde bakotie wenze ezala ki précis pour bengane libanda ezala pe une semaine te ezala 45 jours sur 40 jours nde bazela po basa bikila kila po akabola mwasi na mobile normalement mais oya bango toyebi te nini yango ezosalama na CC biso toyebi te botika mwana batu bosi bozwi mwana bino botika ya batu Giselle aza na famille na ye botika bokola bana dadi baleke belé botika ye famille dikambala botika o bosali $6,000 etikali na compte bancaire mama yokutu toyebi $6,000 biso toyebi ke mbongo ezali sute compte bloqué mbongo eza na banque basali compte bloqué ba message abimi ke babi bazasu na mbongo te mbongo nyonso basalaki dépense omoni mukolo wana omoni makambo eza bakamba soni pe passe soki biso tozwi koloba na bamicrobe parce que dadi ezalaki vie na biso mavwanga tanda olia toomela ne totourne na ye le même jour oyo moko tobimisaki ya dadi jeudi bomonaki nanu kuna na stade mbongo eza te ti mama olive ka tolobaka na okoma mama olive ekore ebimi na osiaze apart nanu wana bapesa mbongo mpo basala tala ndenge babashi oyo batielaki ya dadi soki bachapelle wana lokola mwana inane ya dadi eza mutu munene ya dadi yango aolelama kitoko ekomi ke ombongo eza te basali compte bloqué soki compte bloqué na bango ti mama olive interview basalaki boye batiaki mbongo wana compte bloqué parce que bayebi que après matanga mbongo wana ekoede bana ekoede mwasi toyoki balobi toyoki makambo wana balobaki baofongola compte bloqué wana le 8 mars mokolo eza journal biso bamama bahonore Giselle na minute oyo compte wana ezomonana te mama olive alobi major zolozolo defisa bango $25,000 belvi abimisi $800 na ye mpo ya dadi akundama kitoko biso bacomédien tokodiaki mbongo totali ke na métropole kuna bakoma osengaka bafleur naturelle bafleur naturelle na so bafleur eleki ebele ezobwakama totia cantine na moto ya motu nde totiaka mwa $40 $50 na fleur wana topesa Giselle na bana totie cantine mbongo eza epa na biso association des femmes artistes basi topesi na mbongo te tolobi ke semaine oyo nde toluka Giselle na bana topesa bango mbongo batuni cantine wana eke wapi na minute mpe tokopesa te famille tuni Giselle nde babengani Giselle famille mbongo ezepande ko Giselle pana biso mbongo kude belé so bachaki ba fleur bango bazo mbongo wana te to changer idéologie to comme le système ke to tia cantine mbongo a fleur botie mbongo tala mbongo ebele ebimi wana mbongo topesi mutu te o babenganela mwasi lelo ndoyebi lelo atanga nde na zabongo na mofuteli atelenga na longo na ntoko batikela mutu nanu temps
Jamais moto bakobimisaka mbambo jamais. Bakotika leta pe mananu apemi alelaki azwi nonu makasi mpo aluka ndako na minute akoluka ndako wapi bandako ekomi pasi ebongo oza na esengo ndenge asa moboti oza na esengo ndenge nini mwana wana aza nanu mokie na minute banda dadi ekufa mwana wana alalaka bien te aliaka bien te il faut récupérer na bamiliki badole babiloko ebele mpo mwana oso makasi na minute mwasi aza bien te beba 8 mois pas même une année tosepela nango biso to ande kwa dadi na monde art tosepela nango te bosko famille na ye pourquoi lelo tolali bien te tongo toya kaka bana baza bana mikie yo tozomona bana bazobeba bakoma bandumba bashege partout parce que bazangi tata cadrement malonge ezate vraiment ça qui te rote mbongo na malamu kutu ko tozwela ba onda kwa munene bavanda po mbongo na belé plus de $3000 et c'est belé elo nengna le ba famille ya dadi ya ba luka nzambe mbongo eza na solution te mbongo esila raté banda babota mati bakoli bayebika mbongo bakokufa bakotika mbongo echangera te baluka kime na mwasi o aboteli bango bana bakobénéficie na bana wana batika mwana batu kimia nde banda kozwa dadi bazwa ye eza kitoko te mpona kosukisa toyebisa bakonzi ya mboka parce que kambo esalami papa wendo toyebisa bakonzi s'il vous plaît so bongo sa même badon même aider baartiste bwaka nde ya kobombama emonaka te parce que me papa wendo balinga boma ye papa wendo balinga ben papa wendo akimbaka ndako kaka makambo esele awa tosala bakonzi ya mboka me aider baartiste so wasala mwa likambo wana baka na 100 caméra comprendre sans caméra aider vraiment parce que des autres mina famille pour na mbongo ba monter bimaki yebaka biso africain côté mbongo to sala biso en tout cas ba konza la prochaine fois ceux qui moi les souhaits ali boyena ndeko bombama to ka boyera bomla kisango na badute parce que ça dit bango famille mbazuit ba olakisa na batute eza mo famille ezaki kolakisa batu ba benga la mwasi wana mais justement tabo ki monta wana tabuso ba monta tabuso ba musuba ba mona ngote mais to sala ko la prochaine fois so ba yeba ndenge ya ko la caméra te ça va éviter un peu makababo en tout cas vraiment c'est déplorable le dadi atiki ba lebele mwasi basi boni mibale mwasi ndoka en tout cas ke ba ko yoso mawa so à la prochaine fois boye en tout cas oui na 100 caméras to plus là on a 100 caméras que ça malam. OK, merci.